oyo asalaki ya mingi azali kosala pe tozali kondimete akosala lisusu ya koleka. Voilà pourquoi tozali ko soutenir ye. C'est pour dire ceux qui ministre, ceux qui mandataire moko asali malamu musala na malamu mandataire wana ministre wana akokutana na Asbel Faci Agi Simanae pona kopese makasi akoba kosala lisusu malamu koleka. Kasi soki ministre to mandataire to moto moko azali ko occuper poste ya l'État asali mabe aibi to akotisi kanyaka akokutana pena Faci Agi po to koka ko booster ye. S'il faut que tindika par voie à pression na prison ya Makala, nous allons le faire. Nous sommes appelés à défendre le pouvoir na biso. Donc voilà pourquoi nous mettons en garde pour un mandat oyoyo ba nyonso balingi kosala musala te. Bayeba ke Fajit eye. Bayeba ke Asbel Faci Agi eye. Tokozala sima na bino, tokotika bino lisusu te. Poto yo kaka bayibaki ba millions, bayibaki ba millions. Mais cette fois-ci, Fajit eye pour arrêter loko wana to yo kisaka batu soni na ndenge se. Faci Agi mulo bo kombulisha chef de l'État otubigene mfumu wadi tuunga. Et yon sui kala ministre gouverneur Nancy Bourgmestre wenza mudimu bibi tuli balo bakombulisha chef de l'État bokuto muntu bianza tetu mombila mu prison kuyaka somba momo wenza bile la bo mandat Faci du monane tuli balo yetu boku soutenir Faci bo mudimu enda aya accompagnement chikesi mudachi boku nombila njochaji mutu wote mwe kwa besoin kutu soutenir tunawaita wote tuko na besoin nabo parce que kuko mabitu yenye iko napitikana mu gouvernement atuko na comprendre iko juu ya nini. Il suffit que iko ministre iko nani même s'il fait même si anafaa kitu yenye iko nani iko pembeni selon loi tutamfuatilia nyuma. Donc bishie tuko juu ya Faci tout ce que yote Faci yanafanya tuko nyuma yake. Donc akienda le contraire tutamfuatilia kuyote. Faci awa pona kobanda marche na biso ya soutien ya ba FRDC. Je crois to bandi awa poto ke rochiter na palais du peuple. Merci beaucoup. Merci. Ça va, c'est là. Papa, ven là.
C'est le caméraman. C'est pas d'accord. Kombo na ngai ndeko Joël Bokoto, naza congolais, donc na cadre lelo toyeboye pour na association na biso Fati Agi. Donc Fajit Asbel. Biso to porter à Sikizali par rapport à la communication, il y a action chef de l'État. Tous associations de notre Koloba aboye, to se focaliser na communication comme objectif général na biso. Mais tu as un objectif spécifique pesali. En tout cas, au Toroka na Rosala, ils ont faire véhiculer des informations. Donc, action soit chef de l'État. Oiseau sala. Donc, Congolais sont sincères. Ils sont motivés. Ils ont même l'information quand même na oyo mokonda osala. Nde to kozwa ka ba information mokonzi pour na kolekisa yango na etando nyoso na espace mobimba oyo ya biso ya Congo, voilà. Biso moko ba Congolais. Merci. Que Tokobo Sanate Fajit Asbel eza mu PPI ya sika. Donc na Congo sikoyo to toucher bisika ebele, voire même libanda ya mboka. Merci beaucoup. Il avait agi. Fachi. Il agit. Fachi. Il agira.
Ouais, kombo na ngai monsieur Vicky Mbala naza interfédéral na compte ya association na biso ezali Fachi Agi Asbel. Fachi Agi Asbel, voilà, ezali déjà coexister na kati ya République démocratique du Congo. Beaucoup typé ba Asbel ebele, vision nini boye nango pour na bo porter tonus na kati ya République démocratique du Congo. Alors, biso toye na vision ya sika. Ba soutenir na bango mokonzi ya mboka. À ce qui concerne ba action na ye. Mais sikawa Fajit aye pour accompagner chef de l'État, y compris na ba collaborateur na ye, ba e bazali kosala malamu. Biso tozali koya kotelemisa communication. Conformément à l'expérience et à mandat passé, le chef de l'État a beaucoup fait. Mais tomoni, côté communication, makambo ebele et lalaki. Voilà pourquoi biso toye na tonis yasika. Pour dire que toko sensibiliser le peuple congolais à comprendre au plus profond que le chef de l'État azali na souci ya kotombola mboka oyo. Asalaki ya mingi azali kosala pe tozali kondimete akosala lisusu ya koleka. Voilà pourquoi tozali ko soutenir ye. C'est pour dire ceux qui ministre, ceux qui mandataire moko asali malamu musala na malamu mandataire wana ministre wana akokutana na Asbel Fachi Agi Simanaye pona ko pese makasi akoba kosala lisusu malamu koleka. Kasi soki ministre to mandataire to moto moko azali ko occuper poste ya l'État asali mabe aibi to akotisi kanyaka akokutana pena Fachi Agi po to koka ko booster ye s'il faut ko tindika ye par voie ya pression na prison ya Makala, nous allons le faire. Nous sommes appelés à défendre le pouvoir na biso. Donc voilà pourquoi nous mettons en garde pour un mandat oyoyo ba nyonso balingi kosala musala te. Bayeba ke Fajit eye. Bayeba ke Asbel Fachi Agi eye. Tokozala sima na bino, tokotika bino lisusu te, poto yokaka kaka bayibaki ba millions. Mais cette fois-ci, Fajit eye pour arrêter loko wana to yokisaka batu soni na ndenge sengeli. Fachi Agi mulo bwa kwambulusha chef de l'État otubigene mfumu waditunga. Et yonso ikala ministre gouverneur na Chiburkumese wenza mudimu bibi. Tulibalo bwa kwambulusha chef de l'État bwa kuto muntu bianza tetu kumombila mu prison kuyaka somba momo. Wenza bile la bwa manda Fachi du mwanane. Tulibalo hetu bwa kusoutenir Fachi bwa mudimu enda aya accompagnement chikesi chimu danchi bwa kunombila nchochaji. Binga la campagne nyonso ya beto ya espace ya Grand Bandundu na Congo Central na journée ya bubu yai kubutuka ya association yampa na zina ya Fachi Agi yomi kwisa samu na kusala be ku nata bisalu nyonso ya mfumu ya bwala ya yake sala samu na bwala na beto ke soutenir bisalu nyonso yake sala na betandi nyonso ya bwala na beto mwe na vasala appel na mpangi nyonso na place ya kele na ku rejoindre beto sambu association na beto kuvana nene association na beto ke gérer na mpangi na beto mosi ya ke congolais des pères et des mères et puis na zina ya Joël Bokoto et puis yoke coordonné na mpangi na beto mosi mpi ya congolais na zina ya Michael Welia yo ina vraiment bampangi nyonso ya Congo yake na kati na yake na nganda ya boya na beto be rejoindre beto pour que beto vana bumosi et puis boya na beto utambula bien batu nyonso yake ministre ngevana député ngevana nani yake contre président Fachi Beton yata kutana na beto na nzila nandi muntu nyonso yake sala mambi yake ya kuyiba samu ke bwala yokita beto ke pana bita dénoncer bita tuba yo nyonso sana kusonga mfumu ya bwala nde place ina muntu ina nge tula yake mérité ve be katulandi beto tula muntu yankaka Katanga batoto ya Kivu na bambia Fachi Agi iko mbeleni na ni wakati ya kusutenire Fachi Agi. Ndo tuangalie mabitu yote enye haikuendeka
kukunani kuma regime passé. Na avec Fachi Agi tutafuatilia mtu wote mwenye iko naribisha mabitu kukonsena gere ya Est. Tulilalamika mingi, tukatafuta nani atatusaidia juu ya kuisha gere ya Est. Leo Fachi Agi iko anasimama mbele juu ya kumaliza ile gere, na ndio maana tunatia Fachi Agi puke tumufuatilie kufuatilia batu yote benye biko na katala mabitu yendeke mbele. Donc Fachi Agi ko pale juu ya kusutenir na kuangalia wote mwenye atakuwa kontre yetu puke tumubane na tukwe bote pamoja puke tumalize gere yetu. Tunaita watu wote wajene vijana yote baki watusutenir comme tuko hapa tuko soutenir Fachi na mambo yote yenye kwa faa. Kwa leo tunatembea juu ya kusutenir vite yenye kwa pitikana ku Est. Donc tunalite juu ya ile vita, il faut batafute solution juu ya vita ya Est. Donc tunasensibilize bajene yote bakaka dada mutu wote mwenye kwa besoin ya kutusutenir, tuko présent na mutu wote mwenye kwa besoin ya kutusutenir tunawaita wote, tuko na besoin nabo parce que kuko mabitu yenye iko napitikana mu gouvernement atuko na comprendre iko juu ya nini. Il suffit que iko ministre iko nani, même si anafaa kitu yenye iko nani iko pembeni selon loi, tutamfuatilia nyuma. Donc bishie tuko juu ya Fachi, tout ce que yote Fachi yanafanya tuko nyuma yake. Donc akienda le contraire tutamfuatilia kuyote. La journée d'aujourd'hui est consacrée pour la journée de l'indépendance. C'est le jour que nous avons acquis notre indépendance et puis notre souveraineté. Raison pour laquelle, vu que Fachi Agi est une alarme pour le chef de l'État, nous sommes décidés de marcher aujourd'hui là pour manifester aussi que nous avons acquis aujourd'hui notre devoir et puis notre pouvoir d'aller alerter là où là ne marche pas. On va alerter les chefs pour lui dire que là-bas ça ne marche pas. Et puis nous avons aussi notre mission, c'est une mission de haut-parleur. Nous devons parler des actions que les chefs de l'État sont en train de faire pour le commun des mortels, pour qu'ils puissent savoir là où les choses marchent. Si c'est pour manifester notre soutien aux FARDC, vu que c'est l'une des missions de notre chef de l'État pendant son quinquennat, de mettre tout hors état de nuire tous les étrangers ou bien les malfrats qui sont en train de tuer nos frères et sœurs à l'est du pays pour reconquérir les 2 345 000 km de l'État congolais. Nous sommes aujourd'hui venus soutenir les chefs de l'État et soutenir les FARDC pour qu'ils puissent aller de l'avant. RDC et Lokamakasi, FARDC toujours de l'avant. Comme Michael Welia, coordonnateur national, il y a Asbel Fachi Agi, en sigle FAGIT. Bisotoye awa pona ko marché pona ko lakisa ba FRDC ke toza sima na bango. Donc Asbel na biso za sima na bango. Tozomona musala bazo sala kuna na est, tout le monde a pu monter en puissance. Ndenge bazo mata bazo récupérer ba territoire oyo ennemi a récupérer ki azwaki yango bazo continuer ko récupérer. Mais mbela nanga pona mokolo ya lelo eza pe pona ba congolais ba tata ba mama ba jeune ba landa biso to sangana ensemble pona ko accompagner mokonzi mboka et puis ba animateur na ye na bisika nyonso to accompagner bango. Asbel na biso eza déjà représenté na 16 provinces. Donc na cité nyonso te mais na ko cité Mwandam, nous na Kinshasa, nous na Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, Équateur, Mongala et puis nous appelle Libanda ya mboka. Nous na Douala na Cameroun, nous na Brazzaville, nous na Afrique du Sud et puis nous continuer. Nous sommes déjà en contact avec na Canada, nous continuer. Mutu nyonso oyo azana posa à rejoindre Bisso. Numéro na biso ya contact est plus 243 99 45 50 686.